Ndeko balandi breaking news mbote pe kimia na bandako na bino nayebi ke bobenginga ebele proverbe ozoloba nini proverbe la vérité proverbe Marie Misamo kufi proverbe ovandi kimia proverbe ndene na lingaki nanu na vanda kimia nazwa ba information pour naya koloba avec précision. Marie Misamo kufi ezana mawa mingi pona musique religieuse, mawa mingi po eza susu congolaise moko akei, mawa mingi po na pauvre mama na ye o bazo kangendo ki puta mama aza innocente, mawa mingi po na église corps du Christ. Yango bomoni so na sali vidéo oyo ezali vraiment te po na ko salir mutu mais ezali po photo lo baka vérité. Alors photo lo baka vérité na place Marie Misamo kufi, il fallait que toi ta Denis laissé akufa Kalombo Mutombo akufa ou bien ba ventilier au nyonso to ba walesa ba kankenza groupe na bango na nyonso to ba kizamina falata moko na bango kufa ko bangonde bazo bebisa mokili pe bangonde ba kabimboka ou Kabila alias Joseph akufa ou mwasi na ye akufa na place ya Marie Misamo parce que Marie Misamo azana trop jeune na 41 ans azo mérité ko kufa te mais esengeli boyeba que Nzamba aza souverain. Liwa nyonso tout et pas na biso en Afrique ezalaka na explication pe ezalaka na signification. Alors liwa ya Marie Misamo eza liwa moko Nzambe azo interpeller église ya Congo. Nzambe azo interpeller peuple congolais. Parce que bon ndanga bien na banda koloba makambo yo banda kala. J'ai eu le temps ko solola na Marie Misamo. Marie Misamo afinga mama nanga na téléphone ya ndeko oyo Volcan Claude Volcan émission Volcan na Kinshasa. Claude Volcan journaliste aza vivant kufate na sala ki émission message nzamba pesa nga pona Marie Misamo soki a se repentir te nzamba ko beta e Marie Misamo benga na téléphone afinganga je crois bato balanda ba émission ba yebi mais toye lelo ko régler ba compte te mais toye ko yebisa bino ke liwa Marie Misamo ezali liwa o nzambe azo ko interpeller église ya Congo, église corps du Christ ya Congo pe bato belé o bazo sakana na nzambe na lolenge wana nzambe robeta bango botala bien que lelo to sana 2016 tito comme na 2020 tito comme na 2021 mulongo ekozala belé ya ba faux serviteurs ya ba faux basali ba faux ba pasteur ba faux ba yembi ba o ba simbi soloka ba o basangisi Yesu nzambe na soloka ba koleka ba kokufa ba musu ba kosala ba accident ba kokufa parce que bato belé na ngonga oyo bazui komo nzambe batie likolo me bazo salela nzambe te. Alors na otolo ba ke liwa ya Marie Misamo ezali perte monene pour l'église na biso pour na biso ba congolais parce que Marie Misamo za mwana mwasi moko aza na ba talent, mwana mwasi moko azalaki na potentialité o nzambe atiaki na kati na o tokokaki ko puiser yango o tokokaki ko utiliser yango o tokokaki ko zala utile pour na corps du Christ. Mais c'est dommage que accueilli ezali kaka nzambe ali ko enseigner biso. Thank you. Ezali kaka nzambe ali ko enseigner biso eloko moko. Alors na liwa oyo nzambe ali ko enseigner biso ni. Na liwa oyo sengeli toyeba nzambe azo enseigner biso makambo ebele loko liboso na koyebisa bino ke Marie Misamo akufi ni na sida ni na ndenge balobi na arrêt cardiaque. Marie Misamo akufi même médecin na ye par rapport ya ndenge na bango ba médecin bazana ba secret na bango ndenge moko pe biso basali na nzambe tozana ba secret akoyi koyebisa bino te akufi na nini mais le fait que ayebisi bino ke akufi na arrêt cardiaque te ba oyo babandaki déjà koloba arrêt cardiaque eza lokuta. Pourquoi bazo bomba, pourquoi bazali ko bomba bandeko nanga makambo na zoloba eza fondé bato tout bazana milliers bayebi yango. Marie Misamo azalaki sœur en Christ nzamba bengaki ye mais est-ce que azalaki vraiment sœur en Christ ou bien sœur en crise na ko sepela boyoki ba témoignage ya bata famille ya bato nyonso nazo sepela boluka chala mwana soki Marie Misamo azana ndako munene ndenge wana soki Marie Misamo akomaki na mbongo ezali mbongo atekaki ba album te ezali mbongo asalelaki nzambe te ezali mbongo ya circuit chala mwana moto akotisi ye. Alors na kolinga tchala mwana aya ayebisa bino circuit nini bazalaki nango ye na Marie Misamo misala nini ya bosoto ya sasi Marie Misamo ba kope nini ya koti Marie Misamo mbongo Marie Misamo azu eza ndenge nini
parce que lelo oyo eza bana basi ebele bakozwa Marie Misambo lokola modèle, mais azalaki modèle ya bien te, akufi dans bon liwa na ye avant kufa azalaki ye na nzambe toyebi te na dernière minute akoki kosenga pardon, akoki kokufa dans le Seigneur, akoki kosenga pardon nzambe akozwa, mais musala to azako sala salilaki nzambe na bosolo te, azalaki libanda na makambo nzambe. Soko landi dernière émission na ye oyo azolobaki akotikela mwana na ye ba ndaku ba biloko na nyonso tout, okomona ke Marie Misambo ne parle pas de Dieu, mais azolobela mibali o bazo utiliser, mibali o bazo use. Botuna Jibe Mpiana relation ni nazaki na Marie Misambo, botuna kwata encore ma Koffi Olomide relation ni nazaki na Marie Misambo, botuna Félix Oise quoi relation ni nazaki na Marie Misambo, parce que batu batambolaka na batu wana misato ba artiste wana misato bazana ba preuve que Marie Misambo akenda même ko bunda na bambanda ya basi ya Jibe na concert ya Wenge, bamona ye ko bunda na bambanda et pas Félix Oise quoi, bamona ye ko bunda Koffi Kutu abwakela écrit na kanisa ko za sœur en Christ nzoko zali sœur en crise tolo bakutu te masolo ya mipende ya général Sonia Beta ya Marie Misambo. Donc Marie Misambo asaleli nzambe na bien te, et Marie Misambo azwi mbongo ya bien te. Marie Misambo liwa na ye akufi azalaki na problème ya putulu ya lopipi ya ba drogue oyo azalaki koteka pe komela. Alors peut-être médecin akoki koloba te yango esali overdose toyebi te ekozala moko nango, mais akufi te ko mama na azandoki mama na loki soki kindoki eza na famille, soki makamuso eza na famille ekozala solo, parce que na famille na bango balandisami 2-3 personnes bakufi na période moko. Na décembre bakundi le 20 décembre bakundi ya akufi le 16, ezali ba coïncidence. Or na ngonga o biso ba congolais tozoluka Kabila akufa obie mwasi na kufa obie Jeannette akufa obie Bisengimana akufa obie Roubert akufa na Paul Kagame, liwa ya ser na biso esali biso pasi esali biso mawa, mais étant que ba messager esengeli toya koyebisa bino likambo nini oyo ezosalama na église, likambo nini oyo biso bana na nzambe fongoli tokeba ngo tokeba. Lelo eza na bato ebele batie kombo ya Yesu liboso me na se batie bikilakila, batie kombo ya Yesu liboso me na se baninga yoka batuni ye yo lingaka babengo nana binga na lingaka babenga nga miss to babe naza ko sambela nzambe a élevé ngai. Sorry malili ya libanda to mela moi chocolat ça absolu haute chocolat bien aimé. Ezala David, ezala Abraham, natika koyoka bango place bazo sambela te nzambe atombola bango. Nga na prière na nga na sambela te nzambe atombola nga, na sambela nzambe atombola musala. Musala ngozani batonga nazo te asango malamu ba pesa bomoi na bango epa nzambe. Na place Marie Misambo akufi ko kozala ta Denis Lesi, ko kozala ta Kankenza, ko kozala ta Mutombo, ko kozala bien Walesa bato basimba bakisi bako okende po basali mabe mingi. Marie Misambo sali berère azalaki mal initié parce que azalaki mal entraîné, alukaki ba guerre na bango kokoma minene et tout yango tiala mwana use ye. Soki Marie Misambo somaki ndako wana soka zala ba jeep azala ba nyonso eza mbongo ya balbum te, eza mbongo ya musala nzambe te, ezali mbongo ya ba cop akomi kobeta masolo ba 40 000 ba 50 000 ezali ba mbongo ya bien te. Alors lelo o combien de bana basi oyo bazwa ki lokola rôle modèle, bazwa ki lokola chrétienne, et pourtant ye moko na se ayebi azalo salela nzambe te, azaki na kati ya balopipi na kati ya ba drogue na kati ya makambo ebele. Bino bozalaka soki moto akufi ole bovanda boloba vérité bo critiquer po ba jeune moso balanda ete bokomi kokotise même na lola, bokomi ko témoigner que ça coûte fier bomoni déjà na nzambe. Non, esengeli boyeba ke mutu soki akufi esika kendaka eza kaka nzambe nde moto ayebi. Alors soki bino moto akeli felo bozolo bakelo la bien akelo la bino bozolo bakeli felo bokomi na problème na nzambe. Alors awa na websa bino boy Marie Misambo azalaki na ba dossier ebele. Marie Misambo abongwami abotami mon Christo na église à Jean-François Fouamba. Botuna bato tout bavanda na Jean-François Fouamba ou aza un ami relation ni bazalaki na mona Marie Misambo. Marie Misambo bien qu'azalaki marié, bien que azalaki koyemba, Marie Misambo continue à avoir une relation intime na Jean-François Fouamba ou azali pasteur na ye. Alors Félix Oise quoi, Koffi Olomide, Jibe Mpiana, bayebi que Marie Misambo asalela nzambe a solote. Jibe Mpiana kuno akomaki kokima ye, bato bayebi. Alors na liwa oyo ya akufi na ngongo auti retraite, yo somona mutu aza na retraite.
a piqué crise te mais yoki bien ta comme luka médecin, c'est-à-dire na ba interview na ye nzambe avertisaki na 2009 nga na solola na ye na lobela ye makambo nzambe alobela ye nga afinga ye nga mama nanga asi akufi nakoki koloba mabe mpo na ye te nakoki kosele makambo te mais nazoba vérité tosolola ye na fond mpo na nini afinga ye nga parce que aboyaki vérité omoni ndenge eza boye sentinelle na ye un jour akofongola monoko akoloba qu'est-ce qui s'est passé na ndako ya Marie Misambo bano baza kovanda na ye bakoloba makaya nini ya makasi azali komela mobali na ye oyo akima ye atika ye na mwana un jour akobima aloba mpo na nini akima mwasi kitoko mwasi aza na batalent mwasi aza na bagrâce ndenge wana akima ye e boyebi bien ke alingaki kobala garçon moko azalaka na Londres aza producteur mascotte est-ce que mascotte nayebi ye très bien aza monde ayebi makambo ya nzambe te c'est Marie Misambo oyo aza servante ya nzambe akokaki kokende ti babala na mascotte mais pourquoi mascotte akimaki ye biloko wana nyonso soki botuni baquestion bomona ke Marie Misambo azalaki na makambo ebele ya mabe ndenge lelo biso basali na nzambe tozoprétendre kosalela na nzambe mais na se toza na makambo ebele ya mabe alors liwa Marie Misambo ekwei na ngonga mabe nga personnellement nazo regretter nalingaki ye mingi bien ke nayokaka musique na ye te nalingaki ye mingi parce que azalaki courageuse nalingaki ye mingi parce que azalaki na bagrâce nalingaki ye mingi parce que azalaki mwana mwasi moko akomprenaki badonza batiaki na kati na ye mais j'ai eu le temps ya koapproche ye kote sango malamu koluka kosauve kobenda ye elle m'a réfuté afinga même nga bajournaliste bayali tout alors soki lelo na ye koloba likambo parce que ame na ye eza nano na kati na biso nano ekete ezoteletelenga na libanda mpe bato baarrete koagresse mama na ye jayebi ke na famille banianga kindoki ezali bakongo nyonso biso nyonso bakongo do kindoki vraiment ezali coutume na biso eza ndenge na biso mais bo épargner mama wana mama bato ayebi eloko te mwana ye moko ayebi liwa na ye na bainterview na ye ame na ye ama moto soki elingi ekende yebaka ebandi koloba pourquoi ezokende alors awa nangi kobenda génération oyo batikali matoi à quoi ça sert ya koganye mokili koganye bandako koganye bakar kosala kombo soki lobi okotika yango tokeli felo likolo ya bisengo ya mokili bato ebele batiki nzambe likolo ya bisengo ya mokili ezala bapaster bayembi tout walesa aleki alobi ete mai kalambai ye mutu ayaki apesi kindoki mpo asala succès donc bamai kalambai baza na kati ya kindoki oyo walesa apesa bango oyo walesa ye moko atémoigner bazosalela nzambe ya lokuta soki babongwani te bakokutana na nzela oyo ndenge ndekaki liwa eza nzela na biso nyonso tu mutu moko akobanga liwa te mwana na nzambe solo abangaka liwa te parce que Paul alobi la mort met un gain kokufa dans le Seigneur eza gain mais kokufa dans le monde eza nini ezali na kati ya tourment bokoki koloba repose in peace repose en paix mais soki moto akufi na libanda ya Jésus Christ abandi tourment mpe mitelengano ebandi alors ndeko na biso ekweli ye ezala sujet ya lisekite ya litio te mais tobenda matoi toteyama mikolo uti oleka mikolo eleki te ekala mingi te alelaki debaba asalelaki même debaba nzembo mais Marie Misambo soki ayebi nzambe asolo mutu soki akufi ese basalelaki nzembo Marie Misambo akufi bafabrikas basaleli nzembo bazobina basi tolo libanda bapede baye kotémoigner oyebi mutu na mutu soki akufi misala na ye egangaka ndenge toza boye kala mingi te bokomona bato ya lopipi oyo baza komelane lopipi bakoya kobimake baza komelane lopipi bato oyo tiala mwana akotisaki na monde akosalaki ndumba baya kobimake basalanaki na kindumba bato oyo bazalaki bapede bomoni bapede mosusu babimi wana bazolela Marie Misambo parce que yo oza mwana na nzambe okoki kozala na bapede te bapede nde okuta na bango oteyi bango sango malamu bachange mais soki tomoni na ebembe ya servante ya nzambe bapede bazose retrouver na ye bato ya misala mabe bazose retrouver na ye bazoya kofunda ye parce que kombe nani babenga ye chauve souris mokolo akufaka babengi bampuku baye balobi ndeko na biso batala bote aza ndeko na biso te aza na mapapu apumbwaka babengi ndeke ye bandeke baye bata oh mais ya aza na mapapu metala aza na bapoil bobenga bampuku donc baboyaki ebembene polaki po bandeko ne base retrouvaki te lelo oyo naye koyesa bino likambo oyo
bobenga Tchala mwana aloba kopni baza osana Marie Misambo bobenga Jibe Mpiana bayebisa bino relation ni bazaki na Marie Misambo et sazaki sert à solo pe botuna Koffi Olomide pona nini ayembaki ke na kanisaki ozalaki sert en crise nzoka ozalaki sert en crise. Donc naliwa ya motonyo surtout ya monene motonyo surtout oyo nzambe asalelaki nzambe akomaki star alors makambo yake bele awa nakopesa conseil ndenge akufi ba bien déjà bakobotola ba bien déjà bakoteka babiloko mosusu bakoteka mais namonaki leki ne moka mwasi parce que na tango ayaka koyemba na le 7-7 na stade du 20 mai nazaki na kati ya organisation na passé Sony parce qu'à l'époque nazaki pasteur armé de l'Éternel biso tozaki na kati ya organisation na azaki na leki ne mwasi azaki koyemba je crois abi na rapé wana na sa petite sœur wana conseil à récupérer Moussala Marie Misambo à continuer ngo pour entreprise ekufate asalaka ndenge baki amena sali et vala malanko vaki Kester ake il a continué bien que azaki esprit mo na Kester bien que bazako yokana te mais azokumbela pour isa makamba famille et non problème te mais il faut yeba l'air yozo kumbele loko ya mutu so bozana esprit mon côté soki yona na bombo boyokana ite okufa okufa parce que yona boyokanité okumbela œuvre spirituelle ya mutute soki yona spirituellement boyande mote alors leka Marie Misambo akumbela likambo wana pe bandeko batika kotungisa mama ya Marie Misambo ale moloto lera kufaka tomonaki ata musicien moko te ya mokili asalele nzembo mais tokamwe Marie Misambo akufika lelo lobby ba fabricants basalele nzembo c'est-à-dire bazo se reconnaître kazaki frère sœur na bango alaki sert en Christ ta salelaki nzambe na bosolote alors na likambo oyo na lingi ete ya bato oyo ba likolo moko na kati likolo moko libanda okoki ko paraître grand okoki ko paraître monene ko somba biloko no surtout mokili ko somba bandako ba voiture bilamba biloko tout tala exemple la sœur na biso oyo toko lelaka mikolo nyonso tozana posa na biso ye moko akumbi mutuka na ye aketi na hôpital nzoka ezalaki mbala suka kumba mutuka wana pe atiko zonga suna ngo te pe mutuka wana ekozalaka société alors nalingaki kaka kosala analyse pour batoyele babenga proverbe toyoka yo na Misambo yo mtolobela biso vérité eloko ni esalamaka afingaka yo pona nini afingaka mama no pona nini mais lelo akufi eza nini ndeko akufi likolo ya la pipi likolo ya putulu azali komela ngo koteka ngo pe Tchala mwana akotisaki ye na makambo mabe alors nzambe atindaki basali ebele ba avertir ye ndenge bakebisa ba Patrice ndenge bakebisa ba pasteur nyonso to lokuta ba mutombo bazobimisa bato ba miselekete na nzoto ba sakayonsa ba Nunes ba boyanga ba auto osala ba ventir na poto pepe partout c'est alingaki mokili mingi koleka nzambe lelo to azali suna bisote to sambela nzambe ki na ngonga oyo azali kokende na voiture na hôpital azwaki temps kosenga pardon ya ko réconcilier na nzambe pour nzambe récupérer parce que soko salelaki nzambe solo to mona même na Moïse avant kufa nzambe a récupérer yo soki Misambo Marie Misambo azaki vraiment appelé nzambe ou nzambe ata abungaki nzela na suka nzambe faut récupérer wana ezali kambo ye na nzambe na yekoloba te ka na lola na yekoloba te ka lifelo na yekoloba ke wana eza domaine privé nzambe ngana kokota te mais na yekoloba ke akufi parce que akima nzambe kala pesa nzambe mukongo kala ndenge lelo basali na nzambe mingi ozomona oyo bakotisi ba sataniste na l'église kokumisa bango kokumisa occupation congolais rwandaise na Congo likolo ya mbongo likolo ya makambo ebele donc likambo oyo ete ya bino pe na lobi dans 5 années ezoya bokamwa te soki boyoki Mai Kalambai Walesa Mutombo Kankenza Sonika Futa Mama Olangi bato wana nyonso tu oyo basimba soloka babandi kokende moko moko ba sikatenda parce que molongo ozala molai bakankenza ba groupe na bango nyonso tu wana molongo ozala molai bambiye bango nyonso parce que balor mbongo parce que bazosalela nzambe solo te bakabwana na nzambe kala alors na tango nyonso tu tokumisa nzambe mutu apesaki nzambe pe mutu azwi mais biso bana nzambe liwa ekuta biso te nayebi ke gouvernement et occupation
et vivaka na ba stratégie na ba lokuta esepeli parce que bazako luka stratégie nini bako sa po babimisa makambo ba médaille siko ba yeko bimisa stratégie baza pe capable ba tirer poison Kabila sa capable a tirer poison akufa pour bazwa moi ta moko a un mois ya masolo soko kelelo na ba Facebook nyonso masolo zo beta maka ya Marie Misambo parce que c'est-à-dire azalaki aimé asalaki musala na ye malamu mais azalaki encadré mabe tout simplement pour azangaki mobali omoni na vie mwana mwasi nyonso tout fois azala encadré na mobali Bible lobi l'homme est la tête de la femme mwana mwasi nyonso to mobali azala te aza lokola bakata ye mutu alors so bakati yo mutu ozoyeba te ozokende wapi okende tutana bo tutani bo soki lelo lombongo azali stable c'est parce qu'aza na Christian oyo apesaka idéologie ou a composaka ou asalaka nyonso parce que lombongo azaka na voix moko mais Marie Misambo azalaki mystique ayaki na ba voix ebele ayaki moyembe monene ayaki na ba talent ba théâtre biloko tout alekaki bango nyonso za na mwana mwasi moko te na Congo azalaki na ba don ba talent lokola Marie Misambo donc nga personnellement na regretter mingi liwana ye soki balobaki to changer na ko changer ata Denis o ba ambi ebeti na nzoto atika biso akende Marie Misambo atikala na ko changer ata na Olive Lembe oyo azoka sonité ya kokotaka na ba bateau na ba masuwa ko keno pesa ba $500 $200 au lieu na ko sala social oyo azo collaborer na ba ennemi ya Congo na ba traître en tout cas na ngai na loba non Marie Misambo zonga Olive Lembe akende mais mawa mingi ke ser na biso akei mawa mingi azwaka chance ko solo nanga azwaka chance ya ko développer nanga mais profitaka na ngote Claude Volcan za témoin afinaka mama nanga donc biso ototikali tout le cas eloko moko tokufa dans les Seigneurs parce que Bible lobi errer ceux qui sont morts dans les Seigneurs mais entre temps combat ils ont continué Kabila doit dégager Kabila doit dégager Kabila doit dégager I will call you. Yeah, thank you. Nice to meet you. Voisin nanga kala tukuta enesus. Abdul. I will call you. Alors, Nzambe aleka na kopambola parce que toujours lela na mai na miso nazaki ennemi na été na lingaki mingi. Et on a pensé ba conseil mais soit intervenir parce que batebele ba yebi vérité bazo bomba. Pe na ngongolo kwa na bandi ko ba vérité. Boke ndiko tula tchana mwana circuit nini bazaki na Marie Misambo ba kope nini apesa Marie Misambo azui mbongo ndenge nini tala tchala mwana mubange ya ndeke muto mitema mabe ndoki ya bo mwana misala sali na via ya Marie Misambo soki ser na biso akutana ina tchala mwana te alingaka continuer ko enjoy tana ye mais tchala mwana conseillère ya mabe tala ndenge amemi ndeko na biso vraiment tozana mawa tchala mwana jibempiana wankovia na Félix Wazekwa beau témoigner et vous avez malambo et sabso ser na biso la miss de miss yemo kazali ngaba benge miss de banzemba Marie Misambo mwana masina petite sœur à quartier accueilli pour nani en tout cas na ko loba te que paix à son âme parce que ceux qui a confié dans les seigneurs te tourmer bandi attendre le paix à son âme na lobaka que Marie Misambo au titi biso au tangisi biso expérience na yo bana basi belé ba kolanda ngope famille na yo bakobosa na yote po tomboli famille tomboli masina na courage ozaki nango en tout cas nzamba pesa ki nzamba zui breaking news